mabota na mabota bamoya awa koluka ngai nzambe Voilà, merci beaucoup Maman Francis Kavalenda, la princesse de Kamba, Nouvelle-Jérusalem. Merci pour nos abonnés, tout s'abonner à la chaîne, vraiment merci beaucoup. Merci vraiment Nandenge Botalaka, Nandenge Boligaka, émission qui m'a montré rien que la vérité. Merci aussi à nos abonnés, Botalaka me s'abonner, ceux qui vont s'abonner au salaire bien ma casse. Si j'ai un bichou à l'élo, c'est très important. Quand tu as une émission qui m'a montré rien que la vérité, na kenda comme ça la vérité ni on la yaka nango. Alors quand on a yaka c'est que na lendaka. Na ko lende la non bato 26. To bandila na Angola. Paul Dibou a profité na likambu ya liwa ya papa José Liangenda papa Rigen. A profité na likambu wana, a moni en occasion. Bato l'état oyo alesa bango mazalaka na bango ba ye kuna. Oya yebisa ki bango bandeko nanga na koyebisa bino yango. Et puis soki totali na Congo Kinshasa. Babengisi bandimi na kati ya église lelo samedi bakende kopesa action de grâce na hommage à papa Joseph Liangenda Rigen. Botala ndenge ba paolia ba tumbo na di vacation. Botala ba mandian oyo vraiment. Et okutu na nkamba ba salite mais bango bazo sala action de grâce ya nini? Est-ce que ceux qui mutu akufi il faut action de grâce kokamwa. Donc voilà kota na dossier na bango bien. Na banda na Angola. Paul Dibou ya bakonzi l'état baye. Asali sambla, asali mascara, sepeli occasion. Ya ko convaincre lisusu bakonzi mboka ayebisa bango makambo ebele tozoke. Tozoke bola nanga pena bie bozo bakiti bovanda. Bakonzi mboka bayaki banana na banane. Directeur ya ina akendaki te mais atindaki enveloppe. Enveloppe na yende ekendaki o représenter ye kuna. Pombolo na mwasi na ye wana na deuxième femme na ye wana oya koreki. Bango ne bazo soutenir Paul Dibou. Bango ne bazo soutenir ye na kati ya Luanda kuna. Na ndenge bato wana bazalaki kuna ba relation na ye bato l'état ndenge bayaki bazalaki wana. Abandi sikyo kosola na bango. Boyo kabandi oyebisa bango nini. Na yebisa ki bino ndeko na biso papa simo imonkianga. Yende ngaza wana yende mutu atambwisa lingomba. Mutu atambwisa lingomba ezali leki na yezako. Yango abomi ndeko na ye propre na poison po ye atambwisa makambo nyonso. Po ye azolinga a récupérer lingomba. Siko bino l'état bozolinga biso toyokana na bango. Soki kutu leki na bango propre babomi ebongo ngai. Soki na kei kuna bakobomanga Paul Dibou aza ko manipuler bato ya l'état, aza ko kosa bango na manière moko o ezalaka te. Niveau ke ko bimisa maloba boye. Ke mutu atambwisa lingombe ezali papa zako. Ke papa sima ngimba okanga ezaka ke ticket ya pamba. Mutu ashera makambo nyonso ezali papa zako. Yango abomi ndeko na ye, poete ye azalaka wana dondo na lingomba. Siko ndeko le kutu propre abomi. E bongo ye soki aike kuna ndenge l'état zo ngaka yepi basangana. Bako boma ye donc azoko bimisa biloko moko boye ezalaka te. Mukonzi moko azalaki wana kati na bango eko répondre. Bino pe bokanga maka na kombo ya kamba. Bozaka nkamba. Bino pe boza ebeleti. Boluka mukolo moko azala mukonzi. Atambwisa makambo église na bosala makambo na ndenge na bino. Bosala makambo na ndenge na bino botika nkamba ezanga loka église nyonso ndenge kabwana kala ngo église ebele kabwana. Bango pe basala makambo na bango na ndenge na bango. Bino pe bosala oya bino botika nkamba basala pe na ndenge na bango. Ye alobi ye Paul Dibou. Toli opesi toyoki yango toko étudier yango na ko benga bandeko o baza na RDC na solola na bango kwete to changer makambo mususu to longola kombo ya lingomba to longola kombo ya kimbangiste po biso na nkamba toko kende lisusu te
donc to changer to longola kombo ya kimbangiste to kuma kosala makambo na ndenge na biso po biso na nkamba to kotika la kozonga lisusu te bango bako kutu ndeko na bango batelie poison e bongo biso ba oyo to kosuka wapi bandeko na nga j'espère que boyoki makambo nyonso nga na lobi j'espère que bolandi nga na bokebi nyonso makambo au niveau zokendeleza la kate donc Paul Dibuya monaki en occasion Paul Dibuya azosala sambla ya kolela mais azali kobimisa mabe azali koloba mabe na leta na bato ya leta azali koloba mabe ezalaka te donc bato baye kotala ye il fallait yamba bango na matanga nde ezalaka normal ayambi bango bake na bango te ye il faut avandisa bango abanda koyebisa bango ke lingomba tata soki bango kyanga leta atambwisaka bango ye azali étiquette donc papa zakonde atambwisaka lingomba yango bango il faut balongwa bachange kombo ya lingomba po ete na nkambo bakozonga lisusu te vraiment maloba nyonso oyo koyebisa bato baye kotala na matanga bato baye kotala na matanga ko koyebisa bango makambo oyo ezalaka oyo biso tokomona eza su normal te naisaka bino awa rien que la vérité makambo yo euti kaka kuna na kati ti bazosolola wana nga lobaki naza sombre nga nazali sombre liboya ti bazosolola nga makambo nyonso nazwi yango bato baye kotala koyebisa bango makambo wana te et puis pourquoi il faut koyebisa bango makambo lokuta bongo mpo liboya aza lokuta makasi ezalaka te pona nini kozala lokuta tina ba niveau wana et puis kozotambwisaka kombo ya papa Zako pourquoi bolati kombo na et puis Paul Dibuya c'est normal otambwisa kombo ya papa Zako pona nini po yebi ke ye mutu akokanga na mboka ngola ye nde mutu akosukisa yo ye nde mutu akolia yo ye nde mutu akosukisa yo ndenge ozala obangaka ye ozosala hypocrisie mais obangaka ye oyebi nguya oyo aza nango oyebi yango yango nakenda koloba mabe na ye yebaka ngo bokochange bakombo ntango bokoluka bosala ya bino moko na ndenge na bino bomonikani bofondaka baeglise bosalaka baeglise bozosala wana bosalaka bokochange bakombe pour le moment oyo nyonso eglise kimbangisi te oza nango tokorécupere yango oza na mikanda nango te oza na eloko te avant yo ochange bakombo eglise na yo bandimi na yo okoluka bango esika nano po même fubu wana na ye na lobaka ngo tokorécupere eza ya biso ti bino bopreparaka boluka chef spirituel na bino botia biso tokorécupere nano lingomba tata simo kimonkianga ni basakanaka na ye te oyo bino bozokende kokosa boyebi ke lokuta ezalaka malamu te bolati lokuta moko boprepare lokuta moko boye mpona nini te bolobaka ngo avant akuva ke o ndenge eza kuna deja babebisi ye batieli papa Joseph Diangenda tianga ni poison il fallait bolobaka ngo avant mais bozili ntango akufi ya bozwi ya gima ya kokosaka koyebisaka bato po bato mabe bino bela misala na bino ezomonana mpenza misala na bino ezomonana mpwasa mais bokosuka nzambe babundisaka ye te bokosuka bwana bino esika kokende te bwa mikie bwa bamandia bwa bato ya pasi bosufaka bosalaka eloko te kaka kovandaka na nsima bambongo ya bana ya bato bino bozosala na bokofuta bokomeritaka malamu te na bavi na bino nyonso bozosalaka wana lokuta o bino bozosangisa wana bokofuta Paul Dibuya yo oza lisusu na ntango molai te otika na ntango mokie bandimi oyo balandaka yo bakokomprendre ke oza satan incarnation ya satan na kati ya mokili misala na kobima na misu boye bato bakomona yango epuis ntango bakomona yango te ma bazokomprendre yo te bakoza mpe so na esika kokende te bazali na basine bango nyonso boza na basine ya Paul Dibuya ya satan ye nde akokende na bino na kombo ya papa Joseph Diangenda oyo kanisi koprofite nango okolonga te yebake mokili oyo tata simoki mokianga yeba moto atambwisaka yango epuis ayebaki ke okokosaka makambo wana mais suka na yo deja ebele nini ata okosi okoganye eloko te bato leta wana ozokosaka makambo kuna okende okosamba bango bakozala te bango nyonso bakozala te mokolo okende kosamba dernier jugement ntango okende kosamba bango bakozala te alors kozala yo moko na avocat na yo moto akodefendre yo aza te po ntango wana mpe ata moto aluka ya kodefendre yo kosimba lisu te
po ekozala suite fin suka no nde kozala wana. Oh, nini koza motema mabe boye? Tala niveau soit disant bolinga bandeko na bino, soit disant bozaka na besoin kozonga. Bo comprendre que ba kozonga kate. Bo comprendre. Po déjà de la projet na bango. Ba ezala ka projet na bango ba changer kombo ya lingomba. Et puis ba sala makambo na ndenge na bango. Ezala ka projet. Ba luka chef spirituel moko batia wana. Ezala ka projet na bango depuis kala. Biso pe to boyite. Biso pe to luka akutu. Bo changer kombo ya lingomba na bino, bo tika pe kolata ba vert blanc. Bo longola kimbangiste po bozala ka suka kimbangiste te. Bo nommer kombo ya dibu ya ngimi 26. Bo tie wana. Bo komi kolata ba couleur na bino mususu. Bo luki bo zwi mikanda na bino. Alors, to kotika bino kimia. To déranger bino lisute. Mais avant bo sala bongo photo récupérer. Mon compte 87 wana e ko longwa na maboko na mbo eza bino te. Eza église kimbangiste. Eza mukanda moko te bakobake ndako yo na tikeli yango mwana entel te. Eza li ngomba église kimbangiste. Mokoto 87 wana to kozwa yango. Botonga oya bino déjà botongaka. Mokoto 87 to ko récupérer. Oyo kuna fubu to kozwa yango. Ni o mususu wana kuna ya golf to kozwa yango. Bo sala siko ya bino après ba makambo bo sala siko ya bino na ndenge na bino. Alors, pour ça la nzambe na bino, peut-être kimbango pe akolinga pe te mutu atambwisa kombo na ye, mais alors chola ye, mais asa missionnaire. To kolinga te, bolinga bo sala nzambe bo créer nzambe na bino. Bo créer nzambe na bino. Po so bo bonda kana kombo ya kimbango na mangomba na bino wana eko kangama. Po leta ko tama makambo wana na maboko. Akotia yango na maboko. Oyo akobonda na kombo ya kimbango fo okende kozwa autorisation na nkamba. So zi autorisation te, so ki nkamba ba autoriser yo te église na yo kozala te. Makabwana ezoya boko sambwa. Alors, to konti na dossier mibale. Ngai kaka nde na internet boye na mona boye chaîne ya bato 26. Ba publier na tanga yango bandeko. Kinshasa communiqué à l'attention des fidèles kimbangistes, leur grandeur, les chefs spirituels adjoints de l'église kimbangiste, invitez tous les fidèles kimbangistes de représenter par au culte d'action de grâce où sera organisé à Mokoto 87 ce samedi 26 octobre en mémoire de sa grandeur, Papa José Diangé Dakiangani. Teko, tala ni kwaki ndoki, bato bazanango. Charles, makoloma baluka. Yende mutaosenga makambo. Ezalaka te, bomona misala mabe batato. L'église kimbangiste makambo ezalaka te. Ya kosenga ka ba mbongo boye action de grâce, mutu akufu bosengela action de grâce. Ya nini? Esika basali libulu bozalaki te. Esika basali makambo nyonso bozalaki te. Bino bozali banda ya makambo oyo. Mais comment que nous conseillons action de grâce? Il y a nini nanu action de grâce pourquoi? Action de grâce motiaka na mabumu na bino. Et puis bosé posa na chef spirituel adjoint nana tia bino wana na mukanda nini? Batato bazo yoka kaka te. Batato misala mape na bino. Ti misala na bino ko bima mpoasa na miso bato. Bakokota ndako kokiba bokolinga omona na suna miso bato te. Po ekozala soni po na bino. Eloko bozo sala ezalaka te. Action de grâce ya nini? Batata na babande ko na ndenge so bakufa na ngambo na bino kuna. Est-ce que mona nkama basala action de grâce? Est-ce que mona nkama baningana? Pona nini nkambe ningana kate? Pona nini source eningana kate? Kaka bino manipulation, vous allez manipuler bana bato. Action de grâce, pourquoi? Action de grâce, ya nini? Vous osenga bana ya bato. Bayaka ko bimisa mbongo, bolia bangoka mbongo kana lo yenge boye. Biso banzambe bakufaka te, to yebi ke banzambe bakufaka te. Banzambe bakufaka te, ezali mabongisi. Ezali mabongisi, ndenge babongisi la makambu na bango. Ezali mabongisi. Papa se m'a dit na lobi yango après 3 jours, lycée quoi ya Papa Joseph Diangé Dakiangani. Et mon ami.
bato mo action de grâce otiaka na mabumu na bino so ba problème ni bozanga na ba foyer na bino allez commerce na bino bana ya bato babimisa mbongo ya action de grâce tant batata bandoki oyo eza nini na bana bato na crise kimbangisa mamona ezalaka te yango wana il faut penza bochange bakombo te mape kamba bokozongaka te tel mape bokozongaka na bino pe te bochange bakombo bolongola kombo ya kimbango boluka mutu moko pena botia nzambe na bino bobondelaka bolongola kombo ya kimbango bolongola nyonso kwete ezalaka te action de grâce ezalaka te makambo wana pa na biso ezalaka te poni boprofite na likambo yango poni boliaka bana bato mbongo na likambo yango bokasa ta babandi kolia mbongo lelo tilobi suka nango ezala kaka ye moko tata lobi mingi bolie olingo baya tata ekobimela bino na zolo ekobimela bino na zolo bino penza ekobimela bino na zolo o bozosala ezala te eza etikala jamais kozala eza soni eza vraiment soni pona nika koliaka bana bato mbongo ata likamoko kolela mbongo te il faut bolela ngo mbongo likamoko koprofite nango te bozolinga boprofite nango action de grâce wana siko po bino botyana mabumu na bino poko kozala mitema mabebo poko koutilize bana bato tina baniveau oyo memi bato yango baza na bino oyo bakomprendre na bango te bazolanda bato oyo bazomérite ata valeur te bazomérite valeur te bazomérite te baza bamissionnaire babungisi bino nzela kaka boye lelo bakoti bakochange bakombo penza boza so bakimbangiste te ndeko bakokomprendre na nsima obotama na elembo ya mwana ya tata obotama kimbangiste me bazokosaka bino kaka bazokokosaka bino bakoya na televizio basali hypocrisie me na se nango bazolobaka makamusu bato baza bahypocrite bango nyonso bacharle wana baza bato te ntango bandekoloba na kati eglise na ngola bakendeki kuna batikala kofilme yango boye te po ete bayebaki nyonso balobaka mensonge nyonso babimisaka na minoko bango eza lokuta bazalaka na verité te nyonso lokuta yango amoneke baloba kuna batikala kofilme yango te mpo nyonso eza mensonge babombaka kasekele bazokomanipule bana ya bato bazomanipule bana ya bato me bato yango bazolandaka bango kaka bazokomprendre te ke bato wana bana bango bamissionnaire déjà basigné bapacte na Satan basigné déjà bapacte na bango na monde wana oyo yaka kobundisa église kimbangiste depuis le début babundisaka tata songi bango nde bazofutaka bango olesaka bango bambongo Paul Dibuya nde aza likolo po ede Satan yende mokonzela bango nyonso batata nyonso mokonzela bango nyonso yende so muto futaka bango mais bozo comprendre te ata bazo yeseme bo comprendre te bokende opesaka ba action de grâce bango atiaka na mabumu na bango bokendaka mais boyebaka te baza na eloko te bana nguya te baza na donc bazozwa pouvoir ya nzambe bazozwa gloire ya nzambe mais boyebaka gloire ya nzambe apartageaka yango te tellement bino bokomo partager yango bozobimisa kombo ya papa za koma be oye ate poison bomoni ata te mais bolati yango mpona nini kosali kombo na ye pona nini kosali kaka kombo na bomoni esika tieli poison yango te eloko te bomo eloko te kaka pamba boye jalousie boyebi pourquoi bozosala biloko nyonso mi boyebake bokolonga na bino te bino boza na échec depuis bandela mokili likambo eyebanaka ekozalaka boye e bino bozalaka na bino déjà ka na échec yango bomonake papa diangenda solola na mama muyo bomonike mama muyo azalaka na bino te akomprena na ye mama muyo akotika koyepa na bino te akomprena papa diangenda esi asolola na ye papa diangenda ayebisa mama muyo ke komeka kokabwana tata te po mikolo ya lingombe kopanza bandeko nyonso bakokende komeka kokabwana tata po bango bakoeshue kaka bakozwa kaka échec kasi fale sikoyo mama muyo azala na bino te soki bozaki na nzela ya solo bomonike mama muyo aza na bino te na bato yango balandaka bango bomonike mama muyo aza ta na bango te po baza na nzela ya solo te soki bazalaka na nzela ya solo mama muyo angaka azala na bango baza basoloka bandoki bazoyebisa lingomba ya tata bazokosaka bino na image okoya bato malamu baba bato malamu te bolandaka bango kaka bokende kopesaka action de grâce batiaka na mabumu na bango balia ale bino nde boza na ni lipamboli boza na bénédiction te bozwa ni lipamboli bazaka kombrie bino bavi wana ezalaka nango na ntina te lifuti nango ezali oyo bozosala bato moko bato ya mabe bato moko bazaka na bango badefoi batata wana nyonso badefoi
bato ya malamu te bozoliaka mbongo ya bana ya bato bozoliaka bana ya bato bozokoutilize bango mpo boza bafeneya vi na mino ezaka mandia kokende okosaka bango liboso ya cher banzambe surtout char mwasi noki mbangiste me ye kuna bima nzambe mwasi na église mosusu ezala na mboka ni ezalaka te babi mwasi akopuye mobali na ye me mwasi akomprena ke oyo eza baventure tika kwamena ke kobondela kote mosusu ke nalanda tato tokutanaka na ndako ale kote kuna za bilobela na monoko lokola moto malonga me dernier des eaux bazoba moto ya liboso kutu nde ye aventurier me batata oyo ozoki kolandaka etali bino okende kopesaka bambongo po libuya oyo yemisi bato ya leta nokati apres nini bakokotela yo mokola jugement bakotelo te epuis boyebaka ngo ti azokenda kokosaka ke onga na kokende te bakosalanga mabe mama na ye propre akufi atikali komonana te ndeko na ye moko abotama tata moko die donné akufi atikali komonana te amonani ata te donc ye ndenge aza wana ata oyo babotami ata mama aboti amonani te akimaka nini akimaka nini na bango soki akepe so bakotiela ye poison akimaka nini bakobomela ye wape asala okuta na nkamba na babomaka te na nkamba batiaka poison te na nkamba makambo wana ezalaka te etikala jamais kozala nkamba eza ville sainte ezali Jérusalem oyo bato bakanisaka soki ezalaka wapi me eza nde nkamba kuna mabe ezalaka te kuna batielaka motu poison te alors si bozolataka kombo ya tata bolobaka biloko wana boyebaki bogane na bino te wana ozokomitia kaka lisu na pasi yo yebaki makambo nga na olobela yango po yebaki teke nga na olobela makambo me nalobeli yango makambo yo sololi na bato ya leta me ekomi na monoko na nga nalobeli yango obon teke oza noka polelo oza libanda oza na place okimela te ozokoloba tata sino kimbango kiangani ye aza étiquette vraiment n'importe quoi oza impoli oza vraiment wa dernier d'impoli yo Satan démon ye misala loko bima libanda na miso bato démon yango zo bunza nzambe makambo bandaka depuis likolo molimo mosantu yango kolo yeso lobaka bundisa na otata mwana me molimo mosantu te ayeba ki molimo mosantu akobundisa ka ye pourquoi limisaka liloba wana molimo mosantu oza na bolimbisi te mpona ni po ayebaka ke molimo mosantu bakoyaka kobundisa ye na mokili yango alobaka liloba wana yango tozomona Satan ti lelo azokokaka te akokoka molimo mosantu te mais ozwaki révélation ke baso yimo kianga na ye ya ngola alobi akanyo na nzoto yambi yo okasi koyamba na deja kangaki yo esi deja kangaki yo akangaki yo deja et puis pon wana nga nazoki révélation yango esi nalobelaki yango awa eza likambo oyo kosalama yo kosuka bakoya kotyela nde pont barrière ntango bakoya ye na papa zako moni papa zako komoni nde olata yango siko akosukisa oyebi beka ze lombe akosukisa yo mpo wana eza barrière na vie na yo oza na esika te oza na esika otelema te mabele ekoboya yo bapo nyonso omonaka oyo ekoboya yo oza na esika otelema te nyonso ekoboya yo nde tokotala suka na yo place ekozala bino nyonso nde bozolobaka bokontinue bolandaka batata oyo ntango bazokofungola bino miso mingi batata basalasala mabe bavanda kaka kidiba bazokoka koloba te baza ba sans voix siko ngana za kolamusa bino bokomprendre ke bozolanda bato ya mabe me bozokomprendre te bokomprendre ata lelo te ata lobi te mokolo ezali bokomprendre nayisaka bino ka bobondelaka ya bosengaka nzambe botunaka nzambe esika bozolanda botiaka ngo ata bokofinga bino bokomante bolobi n'importe quoi mais botiaka na mabondeli botunaka nzambe esika bolandaka bisika bolandaka nzambe elakisama eske nazoza na nzela malamu eske eza nzela na yo bosala yango na bapriere bozongisaka yango botiaka yango na bapriere bozangisaka yango te ata réponse ata mpa nanga bokotula mais conscience ya bino ezongaka ata bozoprie botuna bisika tolandaka nkolo eske eza esika ya malamu nkolo eske nzela oyo toolanda eza nzela ya solo mituna yango na bapriere okozwa réponse okozwa eyano po ezali très important donc okomprendre malamu okomprendre mpe te malamu bino kaka nga mpe na olemba te moninga mosala oyo nakolembaka kotiza mosala na nga batata bapesaki nga yango alors na olemba te naojouer rôle na nga oyo ngai mpenaki ntango ekokaki nasalela
na comprendre ngo siko na jouer rôle na la pisande misala batata bozolanda ke bango kutu bazata na pouvoir te ba mériter respecter ata mukiete pote baza ba missionnaire muto azobunza nzambe na mukili aza muto ko mériter respecter muto azobunza nzambe na mukili aza muto ko banga te aza muto ko fuka mela te aza muto ko lenga te. Donc bilo ba bébé spirituel bilo bolanda ka batata oyo bango pe baza na ba bébé spirituel baza vraiment bébé spirituel bilo bolanda bango etali bino. Donc on ngana lingana ko epsa bino ya mwana tomani à la prochaine bye. Mabota na mabota bango ya awa koluka ngai nzambe Ai kibangu na longi mokili Mwebele mine mobanda Ai kibangu na longi mokili Oyanga mosepela elongo nanga Ai kibangu na longi mokili